Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Boulukite Buguyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima Mukende Oumela KNB Kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que Kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Kardashian isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check Ovandi. Moto Bakino un peu bienvenue à l'édition à mon collègue mercredi 10 juillet 2019. Font l'édition on a quoi Sabino qui ba président il y a parti politique pe ba regroupement nyonso oyo ezalaka au sein il y a FCC ba sala qui déclaration mokoli ya lobby mardi 9 juillet 2019 pour annoncer suspension ya batu lukwebo au sein il y a FCC na ndenge ataki candidature na ye la présidence ya Sénat au moment où autorité morale na bango ya FCC a ponaki déjà comme président ya Sénat Alexis Tambwe Mwamba. Mardi 9 juillet 2019, conférence de président et regroupement politique FCC, basala qui réunion plénière pour nakosu qui sa délibération, y a ba candidature au esengeli ba kenango na Sénat lelo mercredi nde balobi que ba kobimisa ticket na bango ticket o ekoza la portée na honorable sénateur Alexis Tambwe Mwamba pour na bati lukwebo oyo a présentaki candidature concurrente pe à lobby à Kochaka Kalibaya, FCC va constater auto-exclusion na ye. Va se mobiliser pour nous soutenir ticket porté par honorable Alexis Tambwe Mwamba. Honorable Bahati Lukwebo azali na suspension indéterminée na FCC pe basengi AFDC allié ba ko présenter leadership mususu na kati ya FCC pour na regroupement na bango. Ba président membre ya conférence de président va renouveler l'issue confiance et attachement surtout soumission na bango na Joseph Kabila Kabange oyo azali autorité morale na bango mais côté na Bahati Lukwebo tisikoyo alobi niet akolongola candidature na été kutu esali malamu pour regroupement na ekobi autonome sans tutoma buka mona buka kwikila tokutala ningi kusuka. Abasango mususu Dr Jean-Pierre Kankou Mukanji oyo azali président ya parti politique Mouvement Debout Congolais ba organiser qui point de presse mokolo ya le mercredi 10 juillet 2019 pour la kosenga démission ya président ya cour constitutionnelle et le ngona ba bureau na nyonso d'avoir violé la loi ya barré hors délai pe lisusu na ndenge basali déficit na matériel na bango. Mouvement Debout Congolais, MDC en sigle, parti politique allié de l'UDPS, Oyo et Kambamakana, Dr Jean-Pierre Mukaji, Oyo Azalina Vision et Mbongwana et Ekolo Congo, organisa qui lelo 10 juillet 2019, point de presse Oyo, Balobelaki, 3 grands points, que rappelé Cour constitutionnelle va démissionner suite, Yabare Oyo Bazwaki, Yako invalidé député et sénateur, P. Kosengana, chef de l'État, a appliqué loi ya ko suspendre cour constitutionnelle pour la mégestion ya ba fonction na bango pour bazali exemplarité vis-à-vis ya ba juridiction oyo eza na Sénat bango démocratie yé batunu so bazeli que président abanda musala ala qui c'est vraiment penza que yé aye pona ko kotonga mboka ko pesa kimia na mboka sikoyo batu oyo bazo sala na ye oyo bazana responsabilité ya fonctionnement de l'État
au lieu basala makambo kimia ekota sérénité ezala sérénité politique ezala cohésion sociale ezala entre bakongolais nyonso tomisimbana totonga mboka tokende liboso bango nde bazotya kokoso na kati ya bato tokotikala bongo te yango tozoyebisa bango soki bakoki te bakende ya kote batikala bamosusu bayali oyo baza na volonté ke mboka ekende liboso sinon tokokende jamais liboso soki contentieux oyo ezalaki te mbele peut-être bandakala tozwi gouvernement soki gouvernement eye ebandi kosala mosala échanger makambo bato balia bien bana bakende classe bazwa badécision mpona intérêt du peuple sikoyo tokosala gouvernement ndenge nini parlement eyali te sénat eyali te puisque gouvernement po ezala il faut ekende liboso ya ensemble c'est-à-dire sénat na parlement po ezwa fe vert esala mais parlement eyali te sénat eyali ti quand omoni ke bato oyo bazotya les bâtons dans les roues baza kaka bato oyo tosali confiance bazodiriger bainstitution oyo ya état mpo eta ekende liboso yango wana natelemi likambo wana trop c'est trop tozoyeba te mpo nini bazosala yango puisque bato wana surtout cour constitutionnel baponi magistrat simple te baza des magistrats oyo balobi chevronné expérimenté est-ce que baerreur matériel ekokozala ntango yo ozoya na dossier sokotala ke greffier oyo apesi yo dossier eza boye donc na makambo nyonso tu omoni ke oyo bazoloba eza lokuta soki bango cour constitutionnelle de avant garde fou ya constitution ya loi pas respecter droit sikoyo bango moko bazorespecte te nazoloba sikoyo bamagistrat ya se bakosala nini il faut bamontre exemple yango wana nazosenga démission ya bango mpo honneur ya bango bato wana banome bango a vite jour ekoya mpo ya korenouveler mandat na bango nde ere wana tokotelema tolobi te bato wana tala likambo basala bakoki korenouveler mandat na bango te baza éternel te omoni nazoyebisa bandeko na biso ngai na dénoncer publiquement mpo na nini na dénoncer encore publiquement po peuple ye moko amisimba bavoka bayali bato oyo basengeli bakende kuna bayali yeba bien ke na cour constitutionnelle baza na organe moko oyo organe disciplinaire tozosenga na bato wana baza na organe disciplinaire basaisir likambo wana pour que la justice soit faite tozosenga démocratie sinayebisi bino ke démocratie ekokozala te soki justice égalité donc tobanda la justice pour démocratie ezala lisusu basengaki na population bazala ya kotelema mpona kosoutenir chef de l'état pe état de droit ezonga na mboka Congo Kinshasa eleki partout. Toko bakaka na masolo ya cour constitutionnelle mokolo ya lelo Mike Mukeba ya salaki sitting devant cour constitutionnelle pona kosenga ba document ya ba arrêt ya mandat na ye après contentieux électoral pour la députation nationale na témoin ya événement Héritier Lukoji.
constitutionnel bazongisela ngai libonga na ngai sikoyo balobi te babimisi liste définitive batikali kokata likambo te tosambaka bakata te basalela bongai bokonzi na bango babima na liste définitive naya koyebisa bazuze bapesa ngai arrêt oyo ekataki likambo wapi yango arrêt ya cour yango na ye bapesa ngai yango basalela bongai bokonzi na bango babima na liste définitive naya koyebisa bazuze bapesa ngai arrêt oyo ekataki likambo wapi yango arrêt ya cour yango na ye bapesa ngai yango nakokota bapesa ngai arrêt eyali libonga na ngai nazwaka mingongo koto mwambe na tuku sambo 8070 voix molendo wana bozoyoka wana azwi mingongo koto moko na mwambe na zomi na sambo 1817 voix ayibi eloko na ngai naye kobisa bazuze bazongisela ngai yango bakata balakisa arrêt eza wapi mosambeli na ngai avoka na ngai akomelaki bazuze banda mokolo ya poso bapesa arrêt ezomonana te arrêt na ngai eza wapi tozali pendant saison sèche nde tobenga na lingala elanga esenga moite na tongo pe na pourquoi yango betesco na souci ya kosunga peuple congolais ya bimiseli bino te ya kitoko na kombo ya te Africa Joyce. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Betesco toujours na souci ya kosunga ba consommateur na ye azali na café kitoko babengi café Africa Chose. Café Africa Chose ezali café oyo ezali instantané euti na mboka Brésil oyo café oyo ezali ko soulager ba mibali oyo babengi mibali ya solo solo. Donc mobali ya solo solo esingolo mela café Africa Chose oyo yango ezali café très fort et que soulager nzoto na yo na ba moment nyonso ya plaisir oyo za na yango. Donc na tongo omeli café na Africa Chose, na bureau omeli café Africa Chose, on na ba climatiseur, ba split ebele, na poko so lingola la omeli café Africa Chose. Et surtout le ko la kane bandi papa responsable ko bosana te pa keno mo bimba Africa Chose bo ezata lo mingi te osombi yango ochena ndako ofandi na kati ya mesa na ndako obani kolanda kan kitoko elongo na café Africa Chose ya Betesco. Café oyo botala ngo ndenge ezali instantané kitoko makasi mwindu omeliango ozungi penza mobali ya solo solo yo papozaka ozalaka na ba ozalaka vraiment na ba faiblesse be na nzoto so uti musala olembi uti bilanga olembi uti ko sala garde olembi uti ko tangisa olembi café kitoko yango babengi café Africa Chose. Tobosani te pe ba journaliste, tobosani pe te ba cameraman, tobosani pe te mutu nyoso oyo azali mobali ya solo solo mais la café kitoko babengi café Africa Chose et que sungayo et que batela o tango nyoso ozali ko sala musala pourquoi pas mokolo mobimba okolala okolamuka kimia na nzoto oza vraiment nzoto makasi ozala kolimba limba te okosenga te ba sokolo ma ya moto mais yo moko na café Africa Chose et sokolo tina kati vraiment okokoma vraiment mobali ya solo solo. Tozali lisusu pendant vacances yango tozali komona circulation ezali lisusu na nguma makasi te ndenge ezalaka auparavant yango curiosité ken beto kitiaki vers ba chauffeur pour kotuna bango soki réellement bazali kosala musala bango ya kosala ba versement et ba patron ezali kokuka. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité. Moi encore c'est pour que par rapport à qui surtout parce que moto ya changu tant vous allez noter avant baba na ba travaux les qui pepele to boula ba ligne non so to lingi
tant maman côté embouteillage ba chauffeur mami to mingi ekimi kuna et mosala ba koto donc to mi belé ndenge to za ki penza moi je les ala ki na avant ils sont bon donc ko fonctionner na ndenge mo be poto mais un peu ko vivre mke ba kana bango moko kokota na nzela na 6h abandi 6h TR nyonso olenga tika mosala donc aba mususu bazana baka oyo bacheli bango ba air koloka ebisi yelanga obimi 6h ozongisi kaka nanga na 20h mais neti yelanga nde eza boye basoto moto eza bipai bambouteillage eza belé donc moto mosusu akokata kokanga mbongo te donc pendant la journée tant mosali bandaka ta ba 15h tokomi 15h yo ebisi akosa kaka 20h mosali mosusu ebandaka 15h bena yindi omimamema batour tokomi 20h boye kokisi mbongo te wana bachauffeur belé abulika moke babotoleka abolika muke mukoloka komoni lokola venturier do akipe wana teke no mutu mususu ezanzambe penda sala manaka je mususu yayo je mususu pe yayo te bon différence eza makasi vraiment pour moi l'axe et continent là ba on est mutu ba sala biso mo boulot ezala mo bien to sala na mo muke to zo kaka ya mwana peka to sa to zala ti bango ba ozo à school allez on est to comprendre bien boulot eza kitoko parce que ba mbouteillage ya te ba na classe bazate to sala moi bien d'après ngai donc a préféré ko sala boye ke ba na classe na mo mbula ana et mais maman ba mbui mais ndeto za boye na bi ke mbula ebeta te no sala ti no sina lingi embouteillage eza mo muke no okendeke to ba na classe bazala mo embouteillage na mo bouchon pe oza pe obeti moi 30 minutes 40 minutes et à mo appelle ta carburant surtout vu que sous carburant de goma cher taka to tina 1 litre 1500 transport 500 ti le 1 litre comme 2240 transport 500 donc to kende wa to lembi mais to luka ki ba bonisa ndeka président Félix Abike ti septembre mamboye ça bien to se plaper ata la pe kana biso ba chauffeur moi carburant so ekiti et ça ata moins bien. Sala soni pe pasi komona lolenge nini okotambola na nzela okomona ba couple bazali ko bunda na nzela yango to tuli kaka pona curiosité ya koluka koyeba mwasi na mobali bobala na te soki mwasi asali mbeba est-ce que yo mobali ozali na droit ya kobeta ye to kosa elo mususu Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana Zan adore beta ete parce que na bali ete pa na bango ba ebiote Zan adore beta ete conseil na pesa bango eza genti avant beta mwasi akso bala yo ça va le peut-être que le bala il faut beta za comme jouer na yo to sakana na yo so te azamasi na yo so bali to za to na te parce que ceux qui a vu comme ça pas ba on ba ebiote ils ont ma pas prêté so ina vu une erreur mo ils en ya gravité avoli bisaye mais na côté ya ita kanté ça la monter ba si mais loko sali ko jonge la neti les abonnements les erreurs au mo bu choquer na mama kasi wana soit vous appelle décision ko kabwana et ça vraiment normalité bon sinon tu me dis pas comment moi normal quant à moi il y a normalité au conseil na pesa bango il faut vraiment bâtir parce que nous avons engagement to bimo officiellement et pas famille moi cité vous mais au loba no copier conseil qui obet pour et comme mo pe na problème monsieur c'est normal et bon on sera sali mabe peut-être azokene mabe on a sotali bien bolingo mususu ça makofi mo bon marché ezalate yango senga fo makofi fo ezala siko yo obeti mwana bato peut-être avimbi ou bien akwei akangami famille na eba ebité ebate yo mobalo zara na kati ya problème pona ezana basi mususu oyebi eta na ete yo monika mwasi meza mvutima mo boya ye yo tango créer événement na obeti ye akangami yo ne muto ko na problème mais wana siko eza mabe na ba jeune o ba sala ka bongo to ebi bolingo ba makofi ezala mais et de modernité c'est normal parce que tu t'es pas encore présenté chez ses parents donc c'est une façon eza né aux bandits parce que tant aux autres vivent na moninga même si ça dit mabe monter ou baroki pour arranger tes alliés ni surtout babong ça il faut parler c'est na bandeko mibali il faut ba luka
classe nini oyo mabe zo te bongo bakanga so ba yebi que moi si se comportable parce que la finance bien été tu dois chercher de ton côté maintenant comment financer la fille et so monique non tu dois commencer maintenant à rééduquer la fille parce que une femme a botama ba idikara karati ata maman biso to mona biso mo ba no zanda ku mais maman ça lo mo bisete maman basala bon de to comment ko remarquer au komona na avenue moko komona 20 églises na mbala moko yango to tuni pasteur Fernand Mpwayi aibisa biso ce qui prolifération ya ba église ali vraiment na avantage nini po au komona malgré ba église ebele bon pe conflit ezali ko koba entre ba pasteur. Bon participation na nga komona ndenge ba mangomba ekomi ebele kolandisama na liloba nzambe zoloba na biso na Matthieu na biso soki bato batangaka ba lecteur na Matthieu na biso chapitre 28 le verset 19 kuna balobi na biso nini balobi allez partout et fait des nations mes disciples donc ça m'a bêté que ba Christ ba koma ebele donc moi je ne peux pas être contre que croissance, il y a des églises salama na mokili mobimba. Donc d'ailleurs, moi je me réjouis. Il faut vérifier. Est-ce que vous êtes sûr et certain que vous sambela ka Yesu moko parce que Jésus a lo na biso na Matthieu na biso chapitre 24 le verset 13 que non. Si on vous dit que Jésus est ici, n'allez pas. Est-ce que Yesu ko linga bokabwani? Ndeo lobi ke na ba venir mo ba pasteur bazoyo kanate, c'est pas normal parce que Bible zolo na biso un royaume divisé ne peut pas subsister. Donc c'est pas normal que bato moko bazo sa Yesu mo batia bokabwani. Mais ce que so bona ba église monsieur so bimalo kwa mbula bokabwani na kati église na ba veni, allez vérifier. C'est qu'il y a pas le même Jésus-Christ on se besoin invoquer parce qu'on a plusieurs Jésus dans la Bible et surtout on a besoin invoquer Jésus nini. Na ebisiote que non unité na bande qu'on appelle musulmans comme on appelle comme on les appelle les islamistes. Na ebisio que non unité entre bango parce que si vous allez là-bas aussi vous verrez que non il y a des sécessions qui se fait bakaboka bwanyozo sa moyoka ba misusu ba komi ba djihadiste bazoboma batu ba onyoso ka le même ala oyoka ba misusu biso tozali boye. Donc sécession salami makasi partout parce que la vérité a toujours été combattue. Yesu Christ atea kibiso bomoko kolinga moninga na olokola yo moko. Do iloko yo lingi moninga sala yote yo pe ko sala moninga te. Bokabwani nezo pesa tango moninga moko amonike ye aza contre moninga akomo mona ko envier moninga akomo mona ke note ngapena koma lokwa moninga wana omona bimi pa ki osala l'église li sapina pour combattre moninga finga moninga ye kuna yemba asala azana nzambe ya solote yazo mona ba différence ekomi trop na télé moko kuna Yesu li sapi moko kuna Yesu liboko moko Yesu makolo oya makolo azo combattre liboko oya liboko azo combattre mutu oya mutu azo combattre libumu. Or tous les dons que Dieu nous a donnés c'est pour l'édification de l'église ainsi que le ministère. Donc son nzamba pesio likabo eza pona ko soutenir ba Christ au bazali ils font partie du corps du Christ. Donc voilà, il est très important tant que toza ba Christ to reconnaître que ba don nyoto zanango eza pona lokumu ya nzambe. Donc on doit être soudés, on doit être unis. Bandeko balandi botala lolenge nini ba supporters ya Léopard oyo bakendeki ko soutenir Léopard kuna na CAN après éliminatoire basilika ki makasi ba betaki kutu conseiller ya ministre ya sport pe basengi na président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a suspendre batu nyonso oyo baliaki bangombo. Mbongo ya bato bima ministre apesa watu mbongo sito poli boeza bango eza bafana
gouvernement bisamongo ebele bango baliaka oyo eza gouvernement Félix oyo eza ya raisi to bazala osaka na bato donc ebandi bitume eloko balingaki yango oyo biyibi chef de l'état kanga bango chef de l'état kanga bango ama miyibi chef de l'état kanga bango amiyibi c'est possible sécurité générale bango nyonso asabaete bapesa bango te tolala nzala nazalaki vraiment nesongo makasi ya représenter bino édition ya mokolo lelo kasi ekomi na suka botikala nde toujours scotché branché pe bosabone massivement na compte YouTube Kinshasa na biso kasi bobosana ndenge Kinshasa oyo eleki partout magazine Kinshasa na biso magazine Kinshasa na biso